Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Kobara solo solo ya quoi. Donc, Ouais. hein, mais ngas qu'on a bandé sous bébé, les sous bébé, allez, 5 ans, on a fait sous 5 ans, 45 ans, les nés la bandé sous vie à 45 ans. Appelle les côtes Nathalie. Aux en direct. Nathalie a tout le monde ma casse, please. Oui, les gars, par rapport à Nathalie. Denga so alobi ke akoka fuko kanga masuba te nga pe komela ngai. Na botaki mwana ngai mibale. Nazo ko kanga suba te me balandela ngai awa ba opérer ngai te le na comment on suba bien. Ouais. Non, comprendre en fait ngai suba non suba mbala moko. OK. Que ngai ka papa minga pa docteur na ngai balandela ngai. Comment exercer un système. Donc, comment on a masuba, c'était juste pour ça. Merci. Merci. Non, comprendre des balles pour la nina masuba, mais il y a plus que masuba. Moi, je ne pas trop pour côté de détail parce qu'ils sont intimes quand même. Oui. Mais, ce entre biso bassi, si vous réfléchir bien de quoi nous allons, vous comprendre de quoi nous allons. On comprend la rose mais à tout n'est que j'y sais oh mon XLT non et comme XLT bon comprendre bon coma pardon va signer ce tout bon coma est-ce que il fallait que pour ton oh non non, le rap, tu vas pas juste, tout le monde enregistre, non, ok, tout le monde enregistre. Tout le monde pénal, car il y a la vérité, après, voilà, il faut comprendre. Car il y a le baquet, bon, money XL, hein, peut-être double XL. Ah, papa, on va quitter la volonté de mais là, on va prendre des pots, on finit en gossi. Il y a la table, bon. Non, Ngamoko nazali analyse nanga. Ndeza ko meke lamba omonike ndire na komi na XL donc ezonga tana M. D'accord. Siko on ta taille nini? On ta taille nini na bilamba siko? Bilamba en tout cas na varié na 34 na 36. Eh Nathalie okiti ko lekana ngamu to benga ngamu. Na UK 12 eza 38. Yeah, donc 40. 36. 12 eza 40. Oui. 12 à 40. 38, c'est à 10. 36, c'est à 6, c'est à 8. Donc, nous avons varié na 16, 6, na 8. Eh, Nathalie, on l'équipe de rame, on a bien rame. Non, on n'a pas tu vraiment déjà, ouais. Nous va la vérité. Nous sommes maman la Sikoko, depuis que la condibution sur vimbi, donc on va bien vos vimbi. Or, bino mozara bino kala même, mais anga il n'aime la dîner. Nathalie, pardon. On est tout à mis au compte, je vais te tika, au stade, oui, mais tu vas dire pour un kala. Nathalie, on peut faire ça sur le acoustique. Oui, mais quand on dit mon acteur, on a qui non, on est bien ma soumouté, on a qui non, on est bien batouté. Donc, R1, non, ça passe soirée, mais encore, les bêtes d'abaye, ça les cailloux de la deuxième voie, kalawana. Nous devons embarquer dans un pays, oui, qui va comme un fait, ça. Nalinga kama mingi, Nathalie. Qu'est-ce que vous faites, les bossons, la composant, ma comme un goût, ah, et là, on est là pour composer de monnaie. Et toi qui vision, Zamba, Lobela, Kyo. Bon, à l'époque, on a un album, en tout cas, depuis l'âge de 7 ans, on a lié ma frappe, Mokongaï, on a yé bien. Ma frappe, on a bonozwa. Si que comme un moment, au comico, hein, qu'on forçait, au comme ça cerveau non bang. Au comme un cerveau rapide, il recomposé. Allez, boum, napesio, et yaki, hein? Napesio de mote maranga. Yama konzame salila yako. Naerika napesio. Nzame salila
nga salelanga. Nathalie. Nathalie Zongela Nzambe. Nani bando ba mama na Kongola baloba nanga. Ah, yo pe lisusu ngo banda lisusu. Nathalie ko tele ba Kongola baloba pardon. Tala ba loba ko katala ba Nathalie wa ese minche na ndiki na ba ka muteti ka na loba Nathalie. Nathalie Zongela. Loba kesta oyo kayo. Nathalie Zongela Nzambe Nathalie Nzamba lingio. Nathalie kanisa Nzamba pesio jisi ya pesio bana. Nathalie Zongela Nzambe. Amen. Nathalie quoi autre que nous. Et puis quand on est par exemple quand on a bouteille pour champagne, mais là tu bien ce qu'on a mélange parce que Nathalie pas de bandera la table dans ça. Bandera pas de bandera pas. Na bandera pour ba lisusu ngela Nzambe na boy. Dans le baté. Là je repose ça. Là parce que là tu bien, là tu quittes au col, Nathalie mais c'est là que ça va moi. Et madame Toyo. Azaline loco te. Nasukia. Donc la vie c'est pas encore et Nathalie Obomanga. Nathalie beta pardon beta dans l'extrême. Nathalie beta. Nathalie toke to bandela. No bandeli. Ayo no comme ça radio no bandela ya yeso tu. Kita sache. Nathalie bandela. Kasi kolo. Alobinaye. Nako pambora yo. Namubango la kisaki. Nathalie, félicitations. Ah, merci. Nathalie, nga vraiment non, c'est vraiment dans la mise sur les belles dames. Nga venir dans la soirée acoustique. Yembe la soka bandé boanani soka. Zongi sabiso vraiment tout ça ba je pense que ça va 11 ans. Nathalie, zongi sabiso. Naki moi mon Kevin. Non, zongi sabiso pendant zongi sabiso et ça la biso vraiment quand yomo quoi ozoyem moi quand on pas pour ça te exprimer non quand on ozoyemba boye. Et mon allé moi kamundele et mon super mon limbo et na tout kamundele là c'est la dit que kamundele la continue la prière na sambe la six na lié moi boye donc non on a vraiment béni voilà yo maintenant une autre question merci donc on a compris dans kibomwana bah il y a qui déjà voit non il y a mon déjà pas top par famille il y a on veut forcer ou peut-être que non au côté dans le groupe peut-être hein peut-être ngana ibaita ngana bika que en tout cas ouf na balo mona ku chambre wa frère na on dirait chambre de la mort le royaume de la mort na ko kota parce qu'il est ma fimbu baba na betanga soka na yembi organ fimbu so na wumeli fimbu e gogo ate mais yango de comme singa artiste nazalelo oui papa discipliné tango amona yo ozaki mwa mkozo yemba bongo tango amona ke première fois boyemba papa sala kende komona ke olandi koyemba na ye ye sala ke sengo parce que mo papa na yemba na biso na chorale siko tellement comme kotungisa comme otia kakata comme linga to longola ye siko kama comprendre ko longola comme yela ba matos na mon église poto kange micro te ouais ouais Nathalie ouais naloba Obi Nathalie na tuna question na ba ke fora tuna Nathalie to monike ndeko na bino mobali oyo kaka entre parenthèses na fongoli mo muke ndeka mobali to munya komi prophète asali interview alobi qui a commis prophète et tout autant qui interview talité donc moi toute notre question c'était pour pas nous répondre et alors ba ebisa kinga kasala ki même ngatai na nga okay sikoyo onzemi na ndeke oyebeli yaya na yo est-ce que onzemi qui prophète ango ou bien au chango mois d'août non na ndimi na ngate yalo kwa oluka cop oluka cop ale como koti cop mususu oya ba cop ba Nigérienne na Nigérienne mi basa ba cop la omi pasteur pozo makam moni nzambe soki alobaka aloba nzambe alobaka te amoi tosakana na ye eza babilo mosusu moni na famille na biso en réalité na okoso te toza na don ya prophétie ça c'est vrai tomonaka biloko même nga namonaka biloko na santaka biloko
na koyi se loko et salami pe auto na énergie kana senti na de décrire yo de A à Z mais comment ko déclarer que nga je trouve que maman que ma prophète au bazar la mokilo quoi et bazar kaka si je me trompe pas qui 5 avec un 5 na moki mais la carte moi napesa commentaire naloba mingi eza te mpo nayebi nanga nataki nanga ngo te me nalobaka eloko lisese moko d'accord moto awela kolobaki naza na mbongo naza na babiloko boye ye wana nde azala na eloko te moto alobaka mingi te ye wana nde moto aza motu mpo bobanga moto awelelaka koloba so mbila ye ke toza na question moko tuno te nga na bomi ye te so tolobi te ke yo bomi c'est que meurtrier ye wana donc biloko mosusu tosekondanaka na makambo na biso moko je trouve que soki oza na un certain don moko otoza eloko moko linga bato bayebiso yango wana nga na obenga yango komikitisa kozala sur terre linga bato batombola yo nzambe atombola yo me yo mokomitombola te komilakisa te soki oza na talent yango oza na don yango soki nde olobi soki 5e motu na monde kasi nzambe kasi aloba ngo tomona yango mpe mais yo moko koloba ngo je trouve que ekomi okoma mwa difficile à croire ntango moto azowelela koloba ke nga na oboma yo eza nde azobanga nde ke yo boma ye yango azolela avance pa bangiso donc je trouve que ezala na yo humble soki nzambe vraiment osala kati no toyeba ngo to otard yesu ntango ayaki abima mbala moko teke nga naza yesu bamwa miracle abana kosala na ye na babalabala yango la mtike bato babana kopesa publicité ya monoko yango mte esala ke lelo yesu azala populaire bato bayeba ye bayebaki ye partout mais ye moko te alobaki apelme na nene ngai aza yesu alobaki yango te atikaki bato baloba mpo bato bamona bakroa kondima yaka na bongo ntango omona eloko nde mpasi okomi na kondima mais ke yo forcé mpo bato bacroire ke yo oza na miracle je trouve que contraire il faut eloko fo kobanga parce que wana eza ya solo te mais naza nani mpona juge e na ye wana pete mpona juge un certain prophète toye kolobela nde ngai Nathalie tobi mpe ke omumeli mpe mikolo toyebi ke korona eleki makambo ya stress ya vie eleki tokomi kama vie ezoli kama ya moke normal okobimisela biso nzembo mokolo nini tosepele na nzembo osalaki na papa oyeba papa oyeba mpe na kimia mais toza mpe na bapapa chéri jibe piana kofi olomide toza mpe na bafali pupa toza mpe na misalesi pardon mwana ba charles apema na kimia papa charles ndeko adeni lesi oyebi no nisa lesi ye mpe azala awa ayeba nzembo noko nalingaa mingi nisa ekimi nisa bokango na libanga ekimi nalingaa mpe nzembo noko alinga ayeba mingi ndomona esu te okomi mingi tro mondele okomi mingi kokenda okomi otika biso toluka po toza mwana mboka membe koso te Nathalie eloko nini esala osiko naloba ndenge nini Nathalie okobimisa kan omoni carrière nanga ntango ebandaki moni carrière nanga solo ebanda na 2008 officiellement obizoni ozona bilore butike tokotana biso tolata voya simba mbogartala ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo obizoni ozona bilore butike tokotana biso tolata voya simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain,
chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.